procès ya ndeko Eliezer na UNPC eza kokoba se kokoba to koyeba te pourquoi gouverneur Boyka Sanjibo azali cité na dossier oyo azali ko se présenter na UNPC. UNPC ezali esika oyo basambisaka biso bapanzisango kasi eloko moko mpenza esalaka biso mwa mpasi mingi ezali ko bokomwa te bakosambisaka moto moko lokola neti mopanzisango mpenza ondire likambo moko ezali trike to ezali likambo lokola etali biso yango toolobela yango na ndenge ya bo parce que normalement ndeko Eliezer esengeli na ye mpe azwa mpepo akende na mboka bapaya mpona kokontinue mosala na ye kasi ya mpasi ezali ata na Brazzaville ya pamba moyen na ye azwa ata bwato ya pamba po akende kuna ezali te eloko nini eza koempêche ke avoyage te ezali dossier diamant dossier affaire diamant oyo batangaki bagouverneur mibale crainte ya ndeko Eliezer ezali ko pourquoi batangaki bagouverneur mibale gouverneur oyo moto azalaki cité makasi na kati ya émission ezalaki gouverneur ya Sankuru mais pourquoi gouverneur ya Sankuru asalango problème boye te lolenge gouverneur na biso Boyka Sanjibo mpenza amemeli makambo na ville lokwa neti ondire neti akana ndeko Eliezer ondire likambo moko boye eza na kati eza ya kokombama mais toa na besoin tokende parce que tokomaki na UNPC depuis na moka ya 13h mais jusqu'à présent toza kaka na UNPC donc 17h kala mingi te esengeli na nga mpe ntango mosusu na bouge mwa moke mpo naza mpe na baoccupation mosusu tozalaki mpe ntango mosusu na bamanifestation mosusu ya kokuvui mais moye tokuvui yango eza te parce que ntina ngoma oyo tozali kaka awa mpasi ezali kasi tokotikala kimia te en attendant toyoka mayeba kolobama mpe décision nini ekozwama awa tozwa porte-parole ya ndeko Eliezer Fofana boyebi ke toyambaka ye mpenza moko misano na émission ya biso na vite kasi lelo mpenza tosombiti na makanisi mwa moke to mpe na mwa mokuse mpenza toluka toyeba eloko nini ezomarche Fofana eloko nini ezomarche te ntina sikoyo ntina moi ya lelo likambo oyo ya affaire ya dossier affaire ya libanga to mpe affaire ya diamant nini ezomarche affaire ezomarche te biso tofanaki bayeli biso osala elema ndenge ayi osalaka elema mais otali kano ndenge otravaille ensemble oalakela biso obengi bato bazalaki sika Eliezer azali na contact ya gouverneur ya Sankuru mais ayebi moko oyo atravaillaka na compte ya abengi ye alobi no nazwi famille moko awa basite bongo yo loko oza conseiller to porte parole ya gouverneur tala eloko boye omoni yango ndeni parce que gouverneur aza motu moko te ayebani bokosala nini parce que le problème eza ya kozwa solution na famille oyo parce que famille baza kose plaindre keno bapere de diamant bapere de motu bakopere de diamant te mais tozo comprendre eloko te Eliezer oyo akangami tozalaki nango na parquet Eliezer akimakala asali 8 jours ekomi kena tolongola dossier partout soki bafundi yo na monde si c'est vrai plaignant na yo moto afundi yo akanisi yo aretire plainte tokokoma na niveau tokokoma te yango nazofaire koexplike bato te jusqu'à maintenant évolution ezaki parce que depuis moto oyo abima asala publicité ke aretire plainte oyo ngai naboyaka keno Eliezer abima prison mpona koretire plainte na ye te mpo koretire plainte na ye ezalaki na effet lisusu te à travers un musalo bavocat na biso basalaki si c'est vrai aretira plainte na voie normale ndenge asalela yango publicité na ndenge INPC bamata avion awa aleko tatiana toyaka nao awa yo ataka mopanzisama ma aza mpe okino mituna te mais okorépondre bana poto oyo baza na Kinshasa te to okorépondre bandeko na oyo journaliste oyo bato bazoya awa te évolution nini ozomona na dossier oyo bango mo balobi kena toza na batémoin na biso Mbujimai na poto bakoya toye nao awa baye na CD wana etangi te batuni Eliezer est-ce que oyebi image wana Eliezer abino image wana nga moyena lobela yango eza te il faut botuna bato baye nango parce que tope bazwi yango na yebi te batia CD ekali bapusi le 5 toye nao lobi awa na bato ya INPC na biso kaka tomonani na bango te biso moko toya bati 15h toye awa depuis 11h ti sikoyo solution eza et comme il y a bleu moi gouverneur ça dit tout que non bazolobela toujours si gouverneur ega mais Eliezer a un problème
comment balobelaka famille on va perdre mon gars a dit 20 enfants pas pour vivre parce que papa va on a olisa bango asati mais Eliezer après dans la famille en dehors à libota Eliezer a plus de 21 travailleurs dans le magasin pour communiquer ce que Eliezer a tourné à kufuta bana batatu nero tozana cameraman makisi là ah moi c'est moi naza hôpital peut-être il faut dire ce que Eliezer a foutu makisi a un problème ngai on dit naza pour na télémadia il faut Eliezer à côté mais bon mon asko place dans un moment mais le problème que awa ils ont bougement ah ils ont capital place où va traiter tous les dossiers on a préféré que les dossiers sont là partout parce que ah il faut des choses à dire beaucoup ya bon matin escalier beaucoup bon matin escalier il y a mon avis sur notre tachana yo moko on a déjà 4e pouvoir c'est là même yo l'électricité ça na dossier parce que tu dois comprendre des Fofana depuis que tu as évolution en tant côté na dossier il y a Eliezer or INPC ça le coup la ndako ya ba journaliste mais tu dois retrouver tu sais ce que c'est retrouver que tu as ndako na biso bon wana yo moko ndo ko confirmer ba balandi o balanda kayo parce que même na parquet INPC tu vois ko bona bango pe place toza o eza bureau na bango ba bi eza discipline net place les erreurs à juger ils ont chargé la discipline INPC yango to mo ataka photo ya mokonzi na bango mais nazo comprendre même discipline yango te Moïka Sanji a comme si Eliezer tina makala il faut que tout le monde soit au candidat à INPC toye awa tozomona kaka keno tozoba kaka liloba moko kaka donc nde bomonela mpe bomona tondire INPC ondire palie makaniaka mais bamataki avion bakendaki mojima ya aller retour bakendaki nana atinaki bango parce que namonaki ene na ngai mokibai atunaki yango ntango toyaki kuna na siège ya gage abi soki tuleni soki chef yango baobengai komoni gasongo chiloni amataki mojima akei azongi Eliezer na parquet Eliezer na mojima na mwana même ata délégation à INPC na prison parce que oyebi bien nazali na prison nazokota de 12h jusqu'à 18h mais toye awa il faut tout le monde asko candidat oyo la channel elonga na ye na betio bon mais minga awa mais nga toujours favori yo mukolo sika po abenga Eliezer notre collègue mais na mona collègue yango eloko te on tozo ya awa zo souffrir ma kofanda kiti ezate il faut quitter escalier tina se olukata mai amela c'est toujours ba condition moko makala tout ezaki bien ozomona parce que condition toza awa tozomona butu na makala ezaki bien solution ezati bato gouverneur azotambola librement gouverneur aza na bana na ye très bien mais Eliezer bana na ye bazomona toujours papa qui procès mais il faut ba oyo no papa ba condamner. Est-ce que manœuvre au Fofana ça a maté pour que Eliezer a voyagé? Oui. Na minute na zo confirmer bana poto bino tout bozo bengi Eliezer aya poto bosala e checking tozo pesa bino résultat que Eliezer a donné qui prison bien mais bozo boyango na pesa bino raison parce que ba ité Eliezer azaki na pavillon plus sale pavillon 2 pavillon moko entretien za la mati bozo mona mais na minute Eliezer ils a marqué gagner na biso parce que Eliezer ba koluka na poto moya ki ezaki ba ko benga na Suède moi qui les a tués, même dans le Bumbashi, parce que moi comme ça m'a tourné à l'aéroport, les a tués. Il faut INPC va ça document et qu'il y ait un parquet. Le parquet a les risques de liberté provisoire. Les gens marquent à gagner dans l'issue, mais moi il ça bien. Au bazo raisonner ma ta famille à mon colo diamanté. Vous avez il y a un lelo, tachana na zoko saoté, il faut aussi l'analyser. Ce qui le peut être là la collègue c'est ma mère qui a vu lelo. Ce qui ça ne va pas, ça y est comme lelo comme parce que tu l'aimes. Tu as un avantage tu torture de 11h jusqu'à 18h. Là c'est pour faire la tête. Vous avez bongo même yomoko dans la condition est-ce que vous avez fait dans la condition où vous avez INPC. À éviter. Merci beaucoup Fofana, si Kapenza pour na yo, clôturer na yo émission l'invité à mon ya lelo, soki zena le bango ko sege na yo, pour le bana ba diaspora, tout pe numéro no ya contact rapidement pour na ba boza na besoin, ba évolution à dossier ndenge za ko. Ça bana poto. Merci le coup na bato ba obunda ko na mboka na biso. Buzo bana bato ba kendaka poto na mboka mundele, au lieu de apprendre sagesse bozo na mboka na bino. Mais boutique aliga kuna tachana sali élément yo yibi yango usali busomana ngai na pesa ka numéro na comme toujours na pesa ka plus 243 084 84 036 69 biso awa zaka toujours kaka lelo boutique ya batango ika sanji tanti
ceux qui vont moni bililité botunaka tachana. Merci. Merci beaucoup na balandinyo sur l'émission l'invité. Merci na bino bayo penza bo kontaka na maemanso biso tozali ko sala awa na kati ya République démocratique du Congo. Merci vraiment mon boss, on l'appelle Ricky Ibendi Balobi, le number 1 ya Congo Millennium. Merci à toi chérie hein pour na bilili ya lelo. Merci aussi à Steve Kambanga, merci na Arme Lourde, merci à Champion Makouche éternel champion, Dieu de nos Oscars Licarne le patron. Joyeux anniversaire à toi également, à Glory au Samo, parce que bon c'est père Mokonano en Bota Malelo. Merci à De Gaulle ma fille le roi. Un moté malarin à Niason au tête la Ké Mafumbe, Cécile au Samo, Fifi Chongo, vous tous, Bino Bayo Bolinga Ratatiana au Samo, Bidon qui a Bendele Kouyate Mireille au Samo, Madin State, Yaya Moto. Merci na ba diaspora nyonso bino ba ebolinganga Eric Lusandu le noble balobi de ma solo bandante na lingara bino bobo to bondeko ko ba korenye na mabota mabino kasi soki nzambe azongi te retrouvez-nous prochainement pour la suite ya Masolo ya Eliezer. Allez, au revoir. Viens tes talons. On n'est pas de cette histoire. Asengaki ba témoin moko baya ba oyo bango ayebi na je vais tout ça les gens le biso kina la tuni bango aposer la question ni na no influencer procédure mais na ndenge leki za munda ya kosepela nyonso ezosalama ezolakisaka ekoelise banda na epandeliti asali kosala na ndenge elokoba na ndenge moto asala ntango mosusu namoni mpe asalaki au-delà po permettre bato nyonso bazalisi te na makambo wana bazala na posibilité ya kopesa kwende mpe na bo mais mabe nde eza bato mosusu bakalama makantie te soki ka econcerne bango mpo bazala na régime moko spécial donc journaliste il faut azala na disposition journaliste aza koprete information balobi na lopoto eza donné moko périssable to ezali eloko moko soki opesi yango na ntango na yango te esili ntina enzuluki eza susu na motuya te alors bato mosusu ntango mosusu na baposition na bango balekaka ntango journaliste azoverifie alekisa mwa ntango po bakende kokomisa na ndenge na bango wana eza mosala journaliste moni donc nyonso wana nde ezolakisa ete ndeko lezer asalaki mosala na ndenge esengeli donc tozala très à l'aise okinakaki wana atindiki makambo semaine prochaine donc mardi tozala awa tokoliki ete tosilisa likambo atoka tomoni eloko moko te wana eloko nyonso likambo ezolakisa ete nalobi bande bandeki na suka mpo naza na devoir ya koloba oyo moto atémoigne te moni epekisa bi na audience oyo eza na oyo babengi ya wiklo ebongi na tosa sekele oyo eleki mpo nayeba kolobaka na oyo tolandi na oyo toyoki ndeko Eliezer bandeki na suka asali mosala ndenge journaliste ekomaki asala epesi biso mutu esengo toza à l'aise mpona kokoba na biso
Merci beaucoup na balandi nyonso ya Congo Millennium Penza bozalaki epele kolanda émission na biso l'invité ya mokolo ya lelo ezalaki kaka procès ya ndeko Eliezer eza mokoba babwaki biso esuka babi oto ya mardi. Merci na mon boss Guy Benz Bori le number 1 ya Congo Millennium. Merci aussi na balandi nyonso de Paul Mavinga le roi motema ya la reine Agnès babi joyeux anniversaire à le patron topezenga ye patron au sango Dieu donné joyeux anniversaire à toi et le roi Penza na Glory au sango. Merci à tout le monde bino bayo bolingaka biso. Merci vraiment Cécile au sango champion à Magouche Fifi Songo moi c'est Victor Michel Ozali ebele bayo bolingaka biso. Pourquoi pas aussi de remercier Motona Njambe évangéliste Guigui Kapuya balobi cité de Olivier yo ebikara masolo carré calamité na Kinshasa soki nzamba zongi te retrouver nous prochainement. Merci à toi Chéri pour la vidéo. Merci à tout le monde. Merci aussi à toi Steve Kabanga. Merci à tout le monde. Bayo bolinga biso arme lourde. Le nasel immatériel na Kyoko. Merci beaucoup. Et merci à tout le monde. Dans la ligne Bino Mingi, pour continuer à s'abonner à Congo Millennium, je vous aime beaucoup. Tatiana, on sent au cap des mers. Journaliste professionnel, mais il y a Internet. Fier de l'être. Merci beaucoup. Allez, au revoir.